ya mapati ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours ya semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et silite oh Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste bon si Mbappé boyebake depuis 1992 32 ans le lobo koka de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pona bavol nyoso totangi boko zwa yango na bavion na ye ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimba esi bandima yo bisengo ya Fly CAA nkembo na nkembo leader boye voilà mon abalandi ya journal ya peuple info lingala mbote na bino nyonso tu bozwi libaku ya kolanda basango na biso tofungoli yango mpona kotasa président ya bureau d'âge ya Sénat Pascal Kindwelo ayambamaki epai ya chef spirituel ya église kimbangiste Simo Kimbangu Kiangani héritier mapindemi Christian Kiangebeni bazalaki kuna na compte ya info lingala. Président ya Sénat Pascal Kindwelo akendaki na Nkamba na province ya Congo central epai wapi ayambamaki na chef spirituel ya église kimbangiste Simo Kimbangu Kiangani masolo ebetamaki kitoko ezalaki occasion pour na président ya bureau d'âge ya Sénat Pascal Kindwelo aya ko présenter ba civilité na ye epai ya chef spirituel ya église kimbangiste liboso ba panze sango Pascal Kindwelo atalisi ke ye lokola mosali na Nzambe Simo Kimbangu Kiangani asambela katango nyonso pona mboka na biso République démocratique du Congo esengelaki ye lokola président ya bureau d'âge pe en tant que ne Congo lokola aziba fonction minene ya ko diriger chambre haute ya parlement aleka epai na ye pona ko présenter ba civilité pe ko yoka ye eloko nini ye akoloba pe ko talisa ye importance ya rôle oyo ye azali ko jouer par rapport ya mboka na biso République démocratique du Congo en tant que numéro 1 ya église kimbangiste vi histoire na yango boye papa Simo Kimbangu Kiangani asepelaki makasi na visite ya président ya bureau d'âge ya Sénat Pascal Kindwelo asalaki epai na ye mingi penza na mboka Nkamba na province ya Congo central. Chef ya gouvernement Judith Suminwa akomaki mokola mercredi 26 juin 2024 na province ya Nord Kivu wapi epai ayaki ko réconforter population. Nathalie Kaila apesi bino ba détail. Minaye na province ya Nord Kivu, précisément na aéroport international ya Goma, première ministre Madame Judith Suminwa a lâché qui signe paix que président de la République a confié qui mission ya restaurer paix à wana Nord Kivu. Na ba mona ye liboso, Madame Judith Suminwa a annoncé que objet ya visite na ye na province oyo eza na état de siège à lobaki boyi na ye kokubanda epai na bino pour avoir problème eza bongo ebele na ye kokutana na population ba autorité locale ba chef coutumier ba pouvoir pour échanger na bino lokola naza en fonction eza important ya koyeba ko intervenir pour na cadre ya programme ya gouvernement eza pour nga manière ya ko démontrer na population oyo particulièrement ba femme baza bongo touché pe population azabongo abandonné wana ezalaki maloba ya premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka boyebake ville ya Goma ememaki ba tulu
buku ya bato oyo bayaki ebele pona koyamba chef ya gouvernement. Aéroport etondaki na milliers ya habitants ya ville oyo, ba militants ya ba parti politique, ba membre ya société civile, ba habitants ya Goma bazali kozela bongo na gouvernement Sumuna retour ya paix, amélioration ya condition ya salaire ya ba militaire pe ya ba policier, boye ba lisusu en passant ba infrastructure na bango batonga yango pe basala mingi wana ezalaki ba besoin oyo bayebisaki bongo epai ya premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka. Après aéroport cortège ya premier ministre ezwaki bongo direction ya gouvernorat ya province oyo epai wapi azalaki bongo na séance de travail. Et pour moi, c'est vraiment une manière de démontrer à cette population résiliente et en particulier les femmes que nous sommes là et que ce ne sont pas des populations qui sont abandonnées. Bosimbake, mokolo ya jeudi, Madame Judith Suminwa Tuluka, chef ya gouvernement, a co-visité bako ya ba déplacé, ba hôpital o eza interné ba blessé de guerre, cimetière ya Génocos et kozala pe visiter et pas ya premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka a ko recueillir bongo na mémorial ya souvenir ya victime ya ba agression rwandaise. Ministre ya sport pe loisir Didier Boudimbu a yambaki mercredi 26 juin na cabinet na ya mosala délégation ya agence française du développement AFD na mokuse bayaki porteuse ya projet ya réhabilitation pe aménagement ya ba établissement ya formation culturelle pe ya ba infrastructure sportive pona ko faciliter pratique ya ba jeune fille héritier mapindemi apesi bino pas détail. Na souci ya appuyer gouvernement na amélioration ya niveau de vie ya ba congolais oyo bazali ko evrer na ba secteur ebele. Agence française de développement va signer elongo na exécutif national partenariat multisectoriel ya montant ya 500 millions de dollars américains elongo na ba domaine ya sport ya culture. Trois objectifs principaux yangonde ezali lever ba barrière nyonso oyo bande ko empêcher bilenge basi baye bana ko accéder na l'activité sportive et culturelle, ko sensibiliser pe ko former ba acteurs nyonso bazali concernés na lutte contre la violence basée sur le genre et les stéréotypes, ko réhabiliter pe ko adapter ba établissement ya formation culturelle oyo ekozwa en compte ba besoin nyonso spécifique ya bandeko basi. 5 sites ezalaki déjà ciblés na commune ya Kinshasa pour la réhabilitation. Ezali bongo ya Bandalungwa, Lingwala, Kimbanseke, Nsele. 2 quartiers oyo bako bénéficier na restauration ya ba terrain moko ekozala dédué na pratique pe ekozala partager na ba sport collectif loko la rugby pour na bilenge basi pe ba mama. Délégation ya AF2 elongo na ministre Didier Boudimbu bango ba betaki masolo pe nyonso elekai kitoko ba sepelaki makasi na masolo oyo ba betaki ndenge ministre ya sport pe loisir Didier Boudimbu ayambi bango na attention moko particulière na ba proposition nyonso oyo bango ba pesaki po na kokolisa ba activité physique pe mentale ya bilenge basi ya République démocratique du Congo mingi penza na pratique ya sport nyonso wana ezali bongo projet oyo AFD baye na yango pour na ko réhabiliter pe ko réaménager be établissement ya formation culturelle pe infrastructure sportive ya proximité pour na ko yamba pe ko garantir pratique ya sport et pa ya bilonge basi nde bayaki ko talisa yango et pa ya ministre ya sport pe loisir du Boudimbu. Ministre ya sport maître Didier Boudimbu ayambaki pe ba vieille gloire ya sélection nationale donc ba ancien léopard ya football o bayaki ko solliciter et pas ya ministre ya sport bazwa en charge obsèque ya ancien léopard Kasongo Banza di Korando oyo akufaki depuis le 7 juin encore une fois de plus héritier mapindem. Ba vieille gloire ya sélection nationale ba léopard ya République démocratique du Congo ba yamba maki et pas ya ministre des sports Didier Boudimbu ba ancien léopard ya RDC ba zalaki bongo ba hôte na ye mercredi 26 juin 2024. Ministre des sports pe loisir maître Didier Boudimbu yende ayambaki bango na cabinet na ye ya mosala ba yaki ko solliciter organisation ya cérémonie ya hommage d'une ya ancien international Jean Kasongo Banza oyo bande ko benga Korando azalaki médaille de bronze na sélection nationale ya football ya ba léopard
pona CAN 1998 ye akufaki le 7 juin euti koleka na ville ya Kinshasa na tina wana na accord ya numéro 1 ya sport jeudi 27 juin 2024 nde depuis mortel ya Korando ekotransite na stade Tata Raphaël avant ekende esika oyo bakokunda ye po ba hommage ebele ekopesamela ye epai ya bato balinga masano na suka masolo na bango ba Léopard ya kala balobaki na micro ya Info Lingala. Lelo toyokutana mokonzi ya premièrement eza pona ko remercier na acte o ya sali ya munene ya kunda icône ya mboka légende ya mboka do sali acte mo ya kitoko yango te ko remercier. Deuxièmement toangi ko senga yeke tolela Jean Mukulu na esplanade na stade des Martyrs ou bien na stade du 20 mai. Malheureusement tant est comme court après si biso opportunité que lobby bako honorer. Et donc, c'est on a besoin de la là-bas. Non, le corps sera exposé toujours. Le programme est Tikali. Et vous allez exposer dans 50e. Et puis, on va faire un tour place de Sala Combo, dans le stade du 20 mai. Gouverneur de la ville-province à Kinshasa, Daniel Bumba, a publié le mercredi 26 juin, gouvernement na yebo dans détail. Gouverneur de la ville-province à Kinshasa, Daniel Bumba, a dévoilé que mercredi 26 juin 2024, membre du gouvernement provincial Oyo Bazali constitué na ba ministres provinciaux pe ba commissaires généraux. Au total 20 membres Tomoni Bongo, Jared Pandou, ye a commis commissaire général na communication pe porte-parole du gouvernement provincial ya Kinshasa. Bob Amiso ye ba nommé ye ministre ya ba transport pe mobilité urbaine ya ville ya Kinshasa. Jésus Noël Nteke ye désormais a commis ministre provincial ya plan budget, emploi et tourisme. Colonel Mimi Bikela, ye a commis ministre ya intérieur. Tomoni Bongo Fiston Lukwebo, yende a kokumbela, ministère provincial ya chargé ya partenariat public-privé, commerce et artisanat. Magloire Kabemba, ye ba nommé ye ministre ya ba finance. Léon Junior Nembalemba, ye a commis commissaire général ya industrie et énergie. Léon Moulumba, ba nommé ministre provincial ya environnement, propreté et embellissement ya ville province ya Kinshasa. Tomoni Bongo Alain Chilungu, ye a commis ministre ya ba infrastructure et travaux publics. Jano Kano a commis ministre ya éducation et citoyenneté. Bakissa Israël Kabemba, désormais ye a kokumbela ministère ya jeunesse, hydrocarbures, culture PA. Patricien Gongo, yende a commis ministre ya santé, hygiène et prévention. Après 4 jours, il y a épreuve, il y a examen d'état édition 2023-2024, le jeudi 27 juin, de élèves finalistes, il y a secondaire, Sukisaki, épreuve, na bango na étendu mobimba ya RDC au total, bazalaki plus d'1 million mobimba, sikoyo, etikali correction, peu publication, il y a résultat biso. Info la journal, il y a peu pour la peuple, totombeli, élèves oyo, bonne chance, to poursuivre, basangola, biso pour la hôtesse, honorable Nerombungu, initiateur, il y a complexe scolaire Mama Pemba, abetaki Masolo lundi 17 juin, Naba administratif, il y a complexe scolaire Mama Pemba pe a visité qui ba chantier pour na koye ba ndengeni mosala ezali kotambola héritier mapinde Miladiland. Honorable Néron Mbungu, initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba, azalaki na réunion ya kafu et longwa na administratif ya complexe scolaire Mama Pemba, nyonso pona koluka ba stratégie ndenge nini kotombola école oyo ezali kosala fierté ya bana kisenso pe ya district ya Moamba, voire ya ville ya Kinshasa mobimba na ba atelier moko ya kafu oyo ezali kuna même ba école ya nzinga bazali koya koyekola. Bosimba ke honorable Néron Mbungu azwaki ba rapport ya ba responsable ya complexe scolaire Mama Pemba batalisaki ndenge nini année eleki makambo etamboli vraiment kitoko na complexe scolaire Mama Pemba eloko ya ko regretter ezalité ba projet ya makasi ezali pona année scolaire 2024-2025 et pa wapi même ba bâtiment ezali ko bakisama pona kosunga ba élèves batanga na ba conditions moko ya kitoko. 2 semaines, 3 semaines de la fermeture de l'année scolaire 2023-2024. Aïe, poto
évaluer année où il et plutôt projeter année 2024-2025. C'est vrai que ma campagne c'est que le bango était pour les stratégies, mais l'autre lobby mboula déjà et si likitoko to pesani ba rendez-vous ya ba proclamation na auto sengel ko sala pombula c'est la ba salle de classe et bon mais plus de 36 salles pour l'année prochaine. Donc le lobby déjà na ba parents batinde la bisobana bana na bango na proclamation ba komona makambo oyo ba salle de jambula. Bosimbake honorable Nerombungu, initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba, a sepelaki makasi na ba rapport oyo epesamelaki ye pe encourageaki personnel et longo na ba administratif nyonso ba ye bana ko bosser dur pona éducation ya bana asukaki wana te asalaki tour ya chantier pona kotala ndenge ni misala ezali kosalema pamba te ba nouveau bâtiment ezali kotongama pona ko permettre bana ba ya lisusu ebele na complexe scolaire Mama Pemba pona année scolaire 2024-2025 et pas wapi bisika ekozala ebele éducation ya qualité ezali complexe scolaire Mama Pemba bana nyonso ya Kinshasa balobi merci honorable Nerombungu na mosala ozali kosala pona éducation ya bana ekozali loko moko ya malamu. Bambouteillage ya mikolo oyo na ville province ya Kinshasa est commis vraiment kokamusa batu surtout soko komi kaka na pont Matete ti kokoma na ba commune ya Tchangu moya ko tcha lokolo ezati to ebite soko ezaki ndokito nini héritier mapindemi. District ya Tchangu, population azali konyo kwa manandenge ya kosakana te, ba embouteillage oyo ekomi mikolo oyo surtout na pokwa kobanda 18h matin ekomi lokola kindoki ezali kobanda na pont Matete population ya Tchangu bazali kotambola kaka makolo lokola bato bazali kokima guerre kasi nzokande embouteillage baso de mouton oyo esalema epesa na yango résultat ya malonga te donc chaque jour likambo ya embouteillage ekomi pain quotidien pour la population avant na Tchangu na micro ya Info Lingala boyoka ndenge balobi étudiants souffrir cette fois-ci que le peuple d'abord on est en goyo nous makolo dollar koto kuzukolo bateti na 30 titoko ba décembre to kondia na 40 to bandi banda 7e miri papa tito traverser kimbuta makolo papa sai bo hotel so makambo oyo transport ezate papa tozonyoka makolo efimbi se konfimba pour les transports de Kolangai kobanda ville tokoma okoma na receveur azobelela odessa 300 où est le gouvernement. Chaque jour, kotambola makolo boye ezali kopesa pasi na ndenge ya kosakana te. Entrée à Petro Congo, entrée à Njili quartier 1, entrée Kimbuta nyonso ekomi pasi pona kolongwa po Matete okoma ata na Kimbuta na quartier 1 na commune ya Njili esengeli kozala combattant. Préparer kaka ndenge nini okobeta makolo pona ko atteindre ba kingasani ba mikondo pe bisika na bisika likambo ya transport ata oza na mbongo na poche bosana yango population ya Tchangu basengi na ba autorité basala makasi pona ko réguler circulation awa na district ya Tchangu pambate embouteillage ekomi na yango lokola kindoki ekomi bilei na bango ya mikolo nyonso. À peine bauti ko bongsa yango avenue Bongolo et bebi lisusu makasi na ndenge ya kosakana te surtout pene ya yolo médical okota lokolo te. Stéphanas Kande Mijo Mabasi. Mbongo mboka bozosala na yango nini? À peine kobongisa yango avenue Bongolo oyo elongwa na commune ya Limete ti na commune ya Kalamu avenue Bongolo ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te bino moko botala mabulu etondi ba mai etondi ba izaje ya nzela oyo bazali konyokwa na ndenge ya kosakana te bakumbi mituka bakomi na problème pona koleka na avenue Bongolo yango ezali kosala ke transport ya Bongolo Gambela ekomi pasi na ba secteur lokola Tchangu kuna ba commune ya Njili Masina pe Kimbanseke po ozwa mutuka ya Bongolo ekomi casse-tête nyonso wana ponzela ebebi alors que babongisaki yango kaka kala mingi te
kasi lelo ebebi nango lisusu awa tozali penepene ya rond-point yolo médical botala bino moko mabulu ebele olongwe penepene ya yolo médical okoti kote ya pont oyo etongama na rivière Kalamu liboso ya université Kimbangiste ezali pe ya kobeba lisusu na ndenge ya kosakana te botala bino moko ba flaque do ndenge etondi ezali population pe azali kosala mabe balobi bandaku ebele ya nzinga ba puis perdu na bango mai eyaka kaka na makadamu oyo to na avenue Bongolo yango ezali kosala ke chaussée ezali koumela te soki kaka babongisi kalate ekobeba na yango pamba te chaussée elingaka mai soki mokete kasi ndenge ezali ya kobeba boye tozali nanu en pleine saison sèche ba autorité bosala makasi pona kobongisa avenue Bongolo po soki mvula ibandi awa ekozala eloko ya mabe. Komanda ya susi ate chez les copains kuna na lemba salongo asalaki bouclage moko ya makasi epa ya pakangi bakuna na ndenge ya kosakana te mijo mabasi. Narigini na susiete ya chez les copains bana oyo tobengaka bakuluna bazangisi population ya lemba salongo kimia na susiete oyo ekambamaka epa ya komanda Putim ye alalaka na biro te lokola momesano butu asalaki bouclage lokola awa na mwana uta chez les copains Chaka, Malolo, Intendance, Chad, Pena Kidinga. Bisika o totangeli bino, ezali base sika bakuluna bakataka, pe babo makabatu. Bakombo na bango, ezali boye. Foras, Fobie, Abedashu, Lisu ya Banzambe, pe Edubele. Bangonde, bazangisa population ya salongo kimia. Natina wanande, komanda Poutine akangaki bakuluna nyoso, na butu, pour la population balala na kimia lokola ba bébé biso na parquet to moyo zo maile pas commandant Poutine pourquoi parce que biso to ba kimbanzale meze sika moko boya awa il faut tika téléphone likolo otiki téléphone likolo ti donc wayo kota kutu koto ezati mais banda commandant Poutine akoma awa na bela mbanzale mo et comment batu bakimaka banda ku bazongi koto ba petu bane ko bomana mais banda commandant Poutine aya na la police banzoi donc bakoma soki kaka ba meko kaka banzoi ba yeba kimaka babundaka lisusu te donc biso moko parquet toza témoin yango tozo féliciter et pas ba continuer biso ne batinda komanda Poutine awa passe ezali kaka ke soki tozo kanga boye lokola ye moko komanda commissariat Rigini d'administration atiki ko komanda bakasa bakomi ko kolanda botraki bango seki bana bazoyo kate mais pas si na biso zali ke bana ba relever biso potongo rendez-vous na kitata bana bazo fo batika mabe bazo sala topesi longonya na komanda Poutine po azana mawa ya kosunga population ya salongo pe azali kosala mosala na ye kitoko. Suite ya modernisation ya piste ya Luano na Lubumbashi DCAA a modifié horaire ya bavol na ye na ba différentes villes ya République démocratique du Congo. Michael Bustoto. Bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala poche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours et semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et silite oh Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Bouebake depuis 1992 32 ans le lobo de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité baki sa confort pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na ye Ampifo, Airbus A320, P Airbus A330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimbe Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Mayema ntoko mko pusa na suka ya basango na biso mijo mabata sele bino info météo.
Merci Mijo Mabasi pour la info météo sur l'émission ya onde pesinga na boucle journal peu pour na peu bandeko botika malam. Au revoir. Bobenga ye mfumu ya mapati ya RDC CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala poche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours la semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste bon Mbappé Bouebake depuis 1992 32 ans le long de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion et Ampifo, Airbus A320, Airbus A330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader.